Coucou, bambote na biso ba fidèle à la Reine Nzinga TV partout bokutami. Eza bongo wabino la Reine Nzinga, moi c'est Makasi Moulier Vencedora, moi c'est Oya Longa Bitumba. Bon, ba collègue nanga ba ami nanga nyonso oyo ya YouTube pe ba ami nanga nyonso ya Facebook, pe ba collègue nanga nyonso oyo batalaka la Reine Nzinga balandaka la Reine Nzinga, ba merci vraiment na soutien na bino. Après, nazo senga lisusu na babone na biso. Tant que vous avez émission la Reine Nzinga TV, et vous avez s'abonner, soki bolingi bo s'abonner, pour voir les arasoko sepe na vidéo, au s'abonner, et ça va vraiment bien qu'on s'abonner. Après qu'on like, musapi wana tango tali, au like, et ça la rabi sope bien makasi vraiment. Na yango lelo pena en tout cas na koloba mingi te, po naza vraiment na souci makasi na motema, naza pena na mawa. Na la muika na tongo o na bino tika na loba pona vandi na vai na leli na motema na yoki douleur na motema na lobi no ngai vema pona na loba po bino mo webi vema ke la Reine Nzinga kana ipamba te soki la Reine Nzinga yese ke vema likambo ezali na yango na kotela bino na mwa ba photo oya mwa so basili ko boma bino mo moni vema ke video ezo ba photo ezo circuler na ba réseaux sociaux. Natela bino photo bomona mwana mwasi oyo mobala sili ko boma. Ba photo yango oyo. Ozomona bino moko mwana mwasi oyo azasu na bisote mobali na ye abomiye. Mobali na ye garçon oyo babenga azasu ki maître. Donc ba maître bazaka boite ba maître ne bazawana ba yebsa bango déjà ke boko bunda te okobunda pe na mwasi te okope ko beta mutu te. Lobake mutu atumbula yo. Mais oya ba mettre lelo et komi ke ba komi ko boma batu donc e komi passe ba komi bakasi na ba komi pa basi donc mukili na yebite so tozo kende wapi na yebi lisute donc mukili oyo na yebi lisute po makambo oya ko boma batu zali pa mamindele me ko mpona biso mais na yango na olobala no mingi te na beta na mwa lisolo sema na hotela bino ser ya mwana mwasi oyo ya na ye yende vena pesi version ya bien concernant liwa ya ndeko na ye. Pona kobala nanu koloba nanu mwa muke mwa mwasi oyo bomona ye abanene ko vanda bien azaka na ye malamu na bana na ye azaka na ye bien na bana na ye vraiment bien azaka na ye bien aza mwa mwasi mo makasi ayibi koluka ayibi vraiment koluka mutabengi sai na poto ezalaki ndeko na ye ndeko na mwasi na kotela bino video kala audio kala mingi te bolanda ye moko ndenge na pesa ki explication abengisa mwa mwasi na leki na ye na poto leki pe aye na poto ndenge pe zaka leki na ye pe abundani vraiment donc aza mwasi moko nzamba pambola ye vraiment ayebi vraiment koluka mbongo ayebi koluka aza na ba moyen na ye ateka ba kabelo na ye donc asala ba conteneur aza vraiment mwasi moko ayebi koluka vraiment ye pa sala ki nyonso ake na Congo ake ko bala mobali o bozomona mobali abengisi pe na apoto amemie na poto koya ayaki na poto awa mobali oyo donc alingi kutu koyoka te ke mwasi azalaki deja na ba alingi koyoka kutu ba ex mwana mwasi te po mwana mwasi avant ye azalaki na batu na ye quand même ndenge ezalaka kaka jeune fille jeune maman jeune fille bon c'est là kuna na boti te abotaki ka mwana moko azalaki na âge pe ezalaki nango nanu malgré aza pe nanu âge na ye eza 45 ans po akufi na âge ya 45 ans. Donc mwana mwasi batu ndenge ezalaka pe azalaki na mwa kelke batu na ye pe awa mais tango pe asali nyonso ake Kongo abengisi mobali oyo abombeli ye pe te ayebisi pe verité tala ke mutu boye soko mibali comme tel bazaka zuwa moko ya mabe soko mu oyo susu donc maître oyo yesu aza kolo zuwa pena na yebite soki zuwa wane kotela tina mikuwa pena na kati donc akoma ekobundisa na ba ex kutu ya mwana mwasi oyo akoma ekoluka ba makambo moko ya minene concernant mwana mwasi oyo donc mwana mwasi oyo bana osala ye passe vraiment ekoma ekobeta na kobeta suka nango ememi mwana mwasi na liwa na yango natela bino nano audio ya na ye tolanda maloba nini oyo ya lobi après so tolioki audio tokoyoka lisusu ya nani ya camarade ya assassin boyoka so ne camarade assassin makambo oye alobi bomoni ba makambo oyo ngana okuta na sima nanu pona ko clôturer pona ko pesa kaka mwa conseil concernant biso basi ndenge ndenge tozokufa ndenge tozokufa na buzoba na biso nakobenga ngo buzoba kote mususu na yebi te donc nyonso wana nakoloba ngo kaka na suka toyoka nanu ser na ye makambo nini oyo ye alobi tolanda nanu audio
Tolanda, non, Tolanda. Tolanda. Oui. Allô, bonsoir. Tolanda, allô, bonsoir. Tolanda, allô, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, Annie. Donc, non, bien, parce que nani maman chéra benga Peggy. Oui. Nanga musala. Maman, makambo to mwe na réseaux sociaux eza solo. Ouais, eza solo. Bon, leki nanga mna bien c'est que na poto na 2001. Na bien c'est que na pour na tous ensemble tout ça. Après yaki ko ata daga na bana mbale ta bana misato. Toki ya liboso na 26 ans. Ouais, le bosso na 26 ans pour que na Kinshasa ben ça y est. Après yako bala mobali. Atana mobali na Kinshasa ayiko ben ça y est na poto wa. Aza maître hein. Ne maître karaté, ba maître judo. Ba maître on a donc ayaki donc abeta donc on avait cause après la noce en arène après na yende Paris na comment na Paris donc abeta la première fois na arène na tena ko gangela en plus na lota d'autres mots boki abomi na ke singa bio za muta makasi tanga nde na loti ndoto bomi moi c'est na osoko bo conseil bo boma c'est pas bien on a obete souté mais après elle na ke na Paris ayi ko bete sous makasi à coach hospital à ça qui je crois 1 mois. Donc on peut te dire pour 7 mois. Poto moni pumbila ba combien là que abouté déjà boloko. Oui. Donc c'est à coach hôpital après bakangi à ça que 7 mois pour la violence conjugale. Ayi ko bi ba qui à 100 mètres. 100 mètres à domicile conjugal mais ce que biso ba c'est ba congolais c'est tout ça peu compliqué so de simbate donc flaka boli. Simbate donc flaka bolingo. Donc après conseil ngana ka te ko alinga ko bene ba boti da ba mbale ça on fait normal mais ko beta ande ronde ça mabe mobile déjà aux mettre au beta sur moi si moi ça va être faible moi ça va être faible aux betailler aux beta pourquoi au lieu que beta ta ba 5 box pas que ta ko s'inscrire dans je sais pas à que bunda ça la du machin du monde en France na évité mais il m'a dit que beta ndi donc lobinde na butu a beta qui est a betiye a bomi ajuba na kangi bango na chambre ajube mwasi akangi na chambre akiti na se abimaki mais yemo ko sukwa ko kite na midi ya lelo nde akenaki oya tongo akeko se présenter na police que non na bomi mwasi nanga leo bakangi yango bimisiko na journal D'abord, ça lobby na butu akangeli na chambre akangeli na bana donc bana banda do bazaki enfermé. Oui. Mais a traumatisé kasi bana wanati. C'est ça. Automatiser, ben, franchement, c'est compliqué. Non, moi, quand tu m'as question, tu vas poser tes mamans, tu vas. Non, mais même si tu as un colo, tu as une vie, tu as une vie, tu as une vie, na Paris parce que tu as une vie, donc même si donc le vent pour couper, mais tout ça comme dans 45 au même le bakiyaka na mais tant bazozonga na zonga na tant bila tia bango 100 mètres na sorti ya prison ya papa ya assassin tant bila tia bango 100 mètres tant ba komo zonga na mbila za kiponomo na dossier ba surveiller ka toujours ata ba ozonga babi ke basi bazana moi faiblesse moko ya kozongela bato ba beta bango mais pona mona ki émission moko dernièrement kaka mundele mo pa uta ko boma mama bana na pourtant bazali na 100 mètres mbila batiaki système moko boye ata yo mwasi ozobengisa mobali mais il y avait toujours une surveillance entre bango ezala ete donc je sais pas quoi dire donc biso nde basi pe photo sala attention so bolingo eza te mobali abetaka yo bapesi yo 100 mètres fo koyoka donc aza leki na nga je préfère dire parce que oyo bazoyoka biso bayoka parce que sentiment ebomaka pe. Ah Seigneur. Sentiment ebomaka. Na poto bozalaka bino mbale. Toyaki biso mbale tosikala pe biso misato na ya na nga mobali atikai na Kinshasa. Baparent baza te bakufa donc tozalaki biso misato ye akufi na 45 ans. Akufi très jeune vraiment c'est dommage c'est regrettable. Ouais. C'est vraiment donc abomi nalete soki awa ngafana kende kuna pona iba makambo ndenge lekeli vraiment bien parce que
Franchement, courage, ma soeur. Je manque de mots. Donc, normalement, quand on est zangai, normalement, on est indekolanga. Au fait, na moni ba image na réseaux sociaux, ce n'est pas, au fait, si na côté live, parce que na bandé ko s'apprêter la côte à la douche, na moni na bi, non, il faut que biso basito soit conscience. Parce que, bon, boyoki ndenge ndeko na ya mwasi asili ko loba concernant leki na ye makamni lekila leki na ye bino boyoki bon eza ngo tina sina tele la reine singa répéter sous ça bana suko loba boye boye non boyoki bino moko eza pasi muto sungi kaka ye kaka pe muta ko boma yo muto longoli na bamboka wana bana ko souffrir kaka yo kaka pe muto ko boma yo ye ka muta ko boma yo donc epesi pasi natela bino susu camarade na ye boyoka susu camarade ya assassin ya maître oyo assassin boyoka sikoyo nini susu oyo ye akoloba place biso nyonso tozali tosololaka nolongolo basusi wana nayebisi na Paris basi baza na bango meme ngai ndenge nazawa na branchaki ye na fille moko tosololaka c'est vrai que fille wana kuti na minute oyo abengaki na lobi olingo balisanga na assassin nayebisaki ye tika fille wana yaka na yo na Paris bosana ye tofanda na biso okontinue fille na yo bana no bakobosana yo papa na ngai na poto ye mtabengisa ye c'est ça c'est vrai Marie mutamema ye na poto Marco afute eloko te okay Marco afute eloko te Marie ayaka na bacontener na ye na Kinshasa atekaka nde abali ye mpo Marie aza française aza na nationalité père basali mariage donc Marco azwa visa facile po abali français ok d'accord sikoyo na continue ntango Marco na pesi conseil na longwa kuna yaka na Paris awa okozwa mwasi na bana bakobosana yo te papa na nga ayokelaki ngai camarade na nga aye na Paris mais akomela ye pa na ngai te akomeli pa petit frère na biso moko na Saint-Denis toza mpe kaka na balabala moko kaka bana nzobe na bandal akomi pa petit frère na nga wana na Saint-Denis azovanda wana tozosolola mec omoni iko calme abi na rien nasala même agressé kuna vraiment parce que nazalaki isolé navandaka journée mobimba nga moko na chambre mais awa nakovanda bien mais problème naza nango eza ke mokanda na ngai fwelala sikoyo mpona renouveler ekosenga ngai il faut Marie atindelanga badokima mosusu fo nakende kutu reine mpona azwa badokima mpa ya femme comme ça nasala na renouveler mokanda nanga andoloba nanga aza mwasi mabe tala bane oyo tosali toboti bene bana mibale normalement fali nazwa déjà mokanda 10 ans mais ti lelo nazalaka na ba 1 an parce que ye moto akomplikaka ngai je abi c'est pas grave mais moi ozalaka na mokanda na yo avant longwa na reine wana leki na ya mwasi akufaki mama na biso Marie pe ya son âme malgré baboyanaki apesaki maître afutelaki billet et puis aremetaki ye mbongo akende kunda leki na ye ya mwasi malgré baboyanaki bon malgré baboyanaki Marie parce que camarade na nga autaki prison aana eloko te aosala te babengi camarade na ngai ke leki no mwasi akufi mama Marie na kimotema na ye parce que faut pas tolobaka kaka mabe ya moto bolamu na ye atali papa bana na ngai akufeli leki na ye abimisi mbongo asombi billet et puis apesi mbongo azwi flax kuna pendant 2 semaines apesi pe argent de poche akunda pe ndeko na ye wana mama Marie moto apesaki mbongo wana bon na bandi bosili koyoka boyoki grande sœur na ye boyoki susu camarade na ye version oyo apesi concernant liwa ya mwana mwasi oyo donc mpona nga so na bi vraiment ke nasala vraiment analyse mpo nga azala makasi kote analyse so na bi na analyse makambo oyo makambo nyonso oyo ekweli bango soki otali bien eza na nka mokanda nyonso oyo apart bazuwa na ye wana mabe oyo balobaki mpo na nga eza kaka mokanda selon garçon oyo anaomonaki ya koperdre tout nde namonaki yango bana kosala bamatata na ye wa baconfuse ntango nyonso kobeta mwasi c'est sûr so natali bien babana kowela bango kaka eloko moko mokanda kaka
mwana mwasi ndenge amona eke mobali aza makasi aza mobali moko violente abetaka bato mobali moko vraiment malamu te peut-être abandaki koyebisa ke na kosala lisusu makambo na yo te bakorenuvele yo te mokanda bakobotola selon nga ndenge nameki kosala analyse na nga concernant ndenge camarade na ye asili koloba selon nga nde namoneli ekoki kozala pe bongo mais eza pasi na mawa koboma kaka mutu kaka boye mutu ake kaka boye atiki bana na ye misato oyo kuta mike wa nde nayokaki mosusu aza na 8 ans mosusu 9 ans donc ça fait mal vraiment anta libala yango esimbi te papa palotika mwana mwasi oyo anta otomona eke balingi babotola o mokanda ekosala nini siko mwana mwasi akufi ake na doki te atiki mokanda azalaki française mais atiki mokanda na ye esili akei mokanda eza nango eloko te oyo tokoki kobundana kaka ntango nyonso koswana na bandako ti ya okomisa biso ntina niveau ya liwa non mokanda meme oyo eza nango wana ntango toza na 6 mois ntango toza na 2 mois ya pamba oza kaka na mokanda na yo oza malamu po eza na bebele kutu atako to mokanda pamba atako to ebele kutu baza na mikanda te mais bazo vivre bien baza na bango bien bamisu baza na bacentre mais baza na bango bien donc eza vraiment passe soki eza mpona mokanda tokoyoka ngo kaka na yango nga nini nabeta kaka sete pa baninga na nga basi baninga basi omoni eloko to biso basi tozosala erreur grave tosalaka eza ke ozovivre na mobali malamu ozovivre pena na mobali ozomona pena ke mobali oyo abetaka yo mobali oyo amaltrataka yo mobali oyo ozomona pena ke mobali oyo mobali moko vraiment ke non nabangaka ye après ça ayebisa yo deja ke akoboma yo soki oyoki deja ke moto abi akoboma yo keba po maloba oyo po mokili oyo esalama na liloba maloba na biso tobimisaka donc ekomaka pena réalité esalamaka makambo oyo tolobaka kaka yo kasi ozolobaka likambo kaka mpona koloba na kanda me makambo oyo ebimaka na kanda esalamaka po ntango ozoloba deja likambo na kanda sata mpe azalaka mosika te aza pembeni na biso ntango ozoloba likambo na kanda sata aza pembeni na biso azotala azokanga milino akangi likofi ya bizela eza na jour kaka na kokotela yo kaka na maloba na yo wana tala kaka ndenge mpe mwana mwasi bato asili kokende mwana mwasi bato azalaki mwasi moko makasi oyo nga la reine nzinga nabaka basi makasi ayeba vrima koluka femme fort donc azalaki na nyonso nde bozomona ye abana koteka bakabelu na ye bakontene donc azangaki mbongo te mwana mwasi oyo azangaki mbongo te me na yango sikoyo mwana mobali oyo abandaki kokota kijalu pa mwana mwasi oyo abandaki yokela lokola likuni ya motema mabe abandaki yokela ye nini donc kanda na motema nayokaki soki mwana mwasi aute kosomba bakiti ya sika asomi bakiti ya sika tie na ndako soko mobali oyo azalaki soki kaka baswani azwi bakiti wana abandi vrema kopanza yango abandi opanza yango donc epesi pasi na mawa vrema kotala histoire koyoka lisolo donc kotala makambo esili kosalama esalinga pasi naza kuna bavideo oyo mpena tata oyo assassin abandaki kolia na bana na ye ya mike wana mibale bana kitoko vrema bana kitoko nzambe bana bato batikali kaka boye vraiment azolia na bana na ye bazosola pe na bana na ye donc papa malamu na video wana nzoka nde abandaki kokana bango deyaki bokotikala bino moko bozala su na mama te ndenge nza boye kutu bokotikala bino moko papa mabe motema mabe mpona nini vraiment boye nzambe toza na mokili oyo vraiment oyo mokili oyo ase na mokili oyo mutu na mutu aza na droit kovivre vie na ye kokata kaka molimo ya mutu kaka boye mpona nini vraiment kolongola kaka mutu na mokili olongoli kaka mutu na mokili kaka boye eza malamu te bato bozosala makambo botika tala mwana mwasi ake na ye kaka vraiment ake kaka boye vraiment epai tokendaka nayebi te po susi aza nango ya bana na ye susi aza nango na bana na ye bana nyonso baza mike meme oyo ya 26 aza mokolo te meme mwana 26 aza mwana surtout baoyo ya mike wana sikoyo vraiment baokola wa epa bamindele bakozwa bana wana eske bana na baokola pena na esengo ya biso bato mwindu bana na bakolinga so bayindu te yango mona bana mosusu na nzela opesi ye mbote akokipe yo te oyebi te ntango mosusu okelika moko elekela bango kuna yo oyebi te toyebi te
donc eza passe so omoni ke mwana mona nzela opesi mbota mutu mwilo opesaka mbota répondaka yo te tika na yo eza ke biso de toza boye toza mitema mabe toza vraiment mitema mabe biso bato toza mitema mabe tolingani na biso te eza passe eza mawa vraiment na histoire oyo na likambo oyo esili koleka bon mpona nga vraiment eloka na koloba kaka seteka oyo na kobeta eza kaka pa baninga na nga basi eloko elekitika eza te eloko elekitika eza te soki emoni deyake babengana deja mobali na yo abetaka yo mobali moko asalaka yo donc ye abangaka na ye kutu te avimbisa ko babilongi asalaka nyo donc so omoni mbila longole na ndako tika kende ka libela tika ye akende soki akanyi yo na nzela ke bomi yo na nzela wana eza likambo mosusu me eza te ke ozongisi ye na ndako abomi yo na ndako bato ntango bakolanda bakoloba nini ke eza buzoba na yo eza pasi bandeko basi bino bato boza nano bino bato boza na baprobleme oyo na mabala bino bato boza na baprobleme mabala bandeko nana oyebisa bino ezala mwasi ezala mobali soki esimbi te eza te ke tokovanda kaka mpona mawa tokoki jamais kovanda mpona mawa soki esimbi te soki bozoyokana te libala mpe bolingo baforsa yango te bolingo eza likambo ya motema bolingo ezaka likambo ya motema soki esimbi te eza teke soki esimbi te tovanda kaka mpona nini tobokola bana bamama na biso akala kutu ezalaka boye bamana yo ovanda kaka mpona biso oyebi bakombe de bama oyo bakufa baseri wana bomonaki mama mosusu akufi boye ozoyeba te mama akufi boye nini eza ta mosusu bamama na biso na obomba makambo ebele na mitema na bango nde bazalaki wana soko na moya lelo ekomaki bamalade ekoma ebele tokokaka soki kobomba makambo na mitema na biso te yango omonike soki likambo moto bato bakomi donc omona moto areagir mbala moko kobomba bato bakoma kobela bamalade tonda na banzoto bamalade tonda na bato bakoma komela bakisi tala bele bakisi ebele bato bakoma komela lokola bato oyo tobana oyoka bao na kala neo bato asida bamelaka bakisi boye lelo ekoma nango moto anormal kaka ozomela bakisi tala ebele nyonso oyo cause nango eza kaka bamabala nyonso kaka bolingo mibali kaka bozoboma basi toyi koboma su ser moko ya nigériane ser wana ayembaka kitoko na nango sepela ayembaka miziki moko kitoko vraiment mobali kaka moto abomi ye lo kaka kala mingi te avana la mukana ototala susu mobali so alandi mwasi na ye abomi ye pena na voiture na ye alandi ye pena niati ye mwasi azoganga aniati ye nakoyela bino video yango mena wana tiango vraiment nyonso eza te na deuxième numéro na otela bino nakolakisa bino kaka ndenge voiture bana kolanda ye sema na kokata po YouTube alinga ba video wana te eza pasi pe eza mawa komona makambo vraiment ezosalama donc ça fait mal tozokende wapi bandeko basi bandeko mibali mpo nini bozosala biso boye boyokela biso mawa bino ntango bobima libanda so bokena bino bobali na bokena bino basi na bino mutu alandaka bino azalaka te mobali soko ozwi décision na yo komi oko na mwasi moko na libanda biso basi tokipaka te etalaka biso te ante olobi eloko kochange eza te tobomaka bino te yango bakomi kokata bino babiloko nakotiela bino susu video naza nango awa omona mobali moko so nde basali ye donc makambo ngo ezokweya kaka se kokweya biso awa mibali bozoboma biso basi mpe tozokata bino baparti na bino banzoto eza kitoko te makambo efo esila ya kokata mibali baparti wana biso mibali koboma biso non biso olingi makambo te tolingi tovivre na bavi moko mutu na vi na ye sala vi na yo moto koyeba sala vi na yo moto koyeba moto atia biso na mokili eza papa nzambe mais eza te ke papa nzambe atia biso na mokili apres basasin bakomi so kolongola bato na mokili oyo eza kitoko te yango conseil nakopesa papa oyo nabandi ndenge oza wana na baprison bozalaka mpe na baportable mpe soko kolanda vraimen molie vencedor conseil nakopesa yo oyo osali yebake vi na yo ebebi okotikalaka su kozala na esengo te na mokili oyo okozala su na esengo moko te mpo makila mwana mwasi oyo ekoganga mpo atiki bana nayebi likambo ekwela ye bino te na ndako nayebi te soki nini elekela ye bino wana nayebi te me nyonso ekoleka na ndako na bino koboma nde yango tozoboya papa vi na yo kozala so bien te
ozana mobali kitoko linga kozwa vie na yo sérieux olongwe na yo vraiment oke na yo ata ndenge camarade no ayebisaki yo bima na yo kende ata kote mosusu so babotelo mokande kosala eloko te ozaka na kati ya poto okeluka vi na yo kote mosusu nzambe akopambola yo pesi yo mwasi ozwi mokanda siko yo ovandeli kaka mokanda ovandeli mokanda ti sukasuka oye kolongola mwana mwasi abata mokili oye koboma mwana bato ya 45 ans aza na ye nano donc aza na baprojet ebele na vi na ye aza na baprojet ebele olongoli ye kaka boye vraiment donc epesi pasi vraiment na mawa toyebi lisusu te me tobanobeta kaka se te mpo na makambo oyo vraiment tonobeta kaka se te bamama eloko eleki tika eza te oyo bakoseka nga ngamu na bomi libala bakoseka nga baseka na bango eloko ya malamu kaka soki oza na yo moko ozotambusa vi na yo malamu eza malamu mais soki okomi lelo kuna lobi kuna mibali papa na papa wana eza mabe mais soki oyebi mpena ndenge ti mwana mwasi oyo bayebisenga ayebi aza mpena mwasi ya makasi mwasi ayebi koluka vraiment femme d'affaires mama non toyebi te eloko nesa elekaki wana toyebi te mpo bolingo mpe eza eloko moko mystique bolingo vraiment eza eloko moko ante topesi mutu tor me bolingo toyebi te eloko ni elekela bango toyebi te me nde mawa kaka mpona molimo na ye balongoli wana mokili oyo yango nde epesi vraiment pasi me nzambe oyo aza likolo ayamba molimo na yo pema na kimia bana na yo pe oyo batikali awa na mokili oyo ya se nzambe apesa bango bato moko ya malamu oyo bakobokola bango pena na bolingo oyo ozalaki nango nayebi ke bolingo ya mama na bana ekokanaka te bolingo oyo mama azopesa bana na bolingo ya bato baboti bana wana te kozalaka différent mais epesi pasi na motema mpo na nga na koloba kaka mama pema na kimia sere na biso Marie pema na kimia bandeko nyonso toleli yo tozolela yo vraiment partout tozali na bino moko mpe na France paye bozalaka kuna ndeko na bino akufi boloba te mais tozwa kaka information ya bien oyo tokoki koloba awa bafoto ya bana bavideo ya bana botia yango te mpo ngai mpe namonaki yango bavideo oyo ya bana na boya ekotia yango na oyo assassin oyo abandaki koloba na mbetu nazali na mposa kotia yango te mpo avai na mbetu azopesa bato mbote donc azalaki à l'aise nzoka yango jour yango abomaki mwana mwasi bato ça fait mal toyebi biso nde tokoloba te mpo na nga kaka mole vencedor na oyebisa bino merci mingi na bino bato bozolanda biso oyo aza na matoi ya koyoka ayoki oyo mpe aza na matoi ya koyoka te eza nango na problème te mutu na mutu aza na droit ya kosala vie na ye mutu na mutu aza na droit ya kozwa décision na ye mpo na nga nakosenga kaka na baabone na biso nyonso bopartage video oyo bokabola yango partout ekosunga maloba oyo molie vencedor alobi ekosunga mpe baoyo bazolanda biso esika mpe nalobi mabe bacommentaire eza wana bokoki kokomante boyebi ke te molie vencedor apartir oyo olobi malamu te esika mpe oyo nalobi malamu merci oyo mpe ayoki yango vraiment nzambe asunga vraiment totia yango mpena mpe tolakisa yango nalobi teke boboma mabala nalobi eloko te nalobi teke boboma mabala libala soki esimbi te boluka bamikolo bosolola boluka bamikolo bazali bathérapeute ezali bosolola nano so omoni kaka bosololi ezosimba kaka te omoni vraiment ke non ekomi komema na niveau moko ya maladi wana nde yango na batikaka yango mpe batikaka mpo mokili oyo jésus eza pasi na yango ngai nasuki na nga awa tokutana lisusu na deuxième numéro na komemela bino so video oyo mwana mwasi na baniati ye na voiture epai ya mobali na ye kaka esalami kaka kala mingi te awa donc elalisinga pongi te donc naya kotala yango lelo kaka oyo me ezalaki ba 3 heures ntango natali yango esalaki nga mpasi mingi nakokai mpe sokolala te na komona moninga mwasi azokima mbango azoganga donc nakomemela bino video yango lobi nakotiela bino komisa botala bomona makambo nini oyo ezoleka na mokili oyo ndenge biso basi tokomi na biso lokola bajoue toza suna lokola banyama nakoloba mpo banyama ntango baboma bango bazala na mawa te tokomi mpe bakomi oboma biso lokola banyama nayebi te kaka mpona bolingo kaka mpona bolingo boloba basi baza ebele na mokili ti basi baza ebele siko mpona nini ke basi yango baza ebele otiki na oyo ye tokeluka mosusu bosalaka fiere botilaka biso basi bafiere
mais mpona nini ntango botielaka biso bafiere so mwasi aboyi bokomaka bilobaloba bokomi kutu koelobela basi mabe bochange bapapa eza nango na kolobaloba eza na ntina te koboma mpe eza nango na ntina te mais tozalaka malamu bon mpona lelo nasuki na nga boye tokutani so na deuxième numéro merci na bino so bolandaki biso bande ntina suka bye.